Shalom, shalom, peuple de Dieu. Tokomi na tango na biso ya intercession miracle oto bonde la kelongo. Yango to pamboli bino nyonso tu na nzela na adoration oyo ya papa na biso ale moloto. To dédie nzembo oyo pona mutu nyonso oyo akoza elongo na biso na kati na intercession mokili mobimba. Et lelo vraiment to sepeli to bonde la na bino elongo. Ba mama pe bandeko oyo bamoni ke baza na volonté to singeli to bondela na bango to landana no loyembo oyo ya solo elike na biso ezaka kapa na Yesu. Makambo nyonso soki tolobi tosala yango sa Yesu eloko moko ko marché te. Na ba vie na biso, na mboka, na société, na ba foyer, na bana nyonso sa Yesu eloko moko ko marché te. Alors, nzembo oya papa ale moloto ezali susu moko ezali ko édifier biso, ko lendisa biso ko pesa biso susu makasi. Kolakisa eke yende azali kosunga kondima na biso. Ya solo nde kaka naza koloba wana topambolami na nzela na adoration ya papa na biso ale moloto. Sikoyo tokolinga mato kota vraiment na ba requête. Merci mingi pona adoration oyo. Ba mama na ngai bandeko nyonso oyo boza kolanda biso na Sentinelle TV1 na nzela intercession. Ba mama mingi penza na lingi to bondela na bino. Pena bandeko bako kozala ba volontaire. Toyebi na mboka na Israël tango elekaki na ba crise na ba problème makambo ebele. Ba lukaki baso ba benga bango ba plairese po ba telema pona kolela pona mboka na bango. Toyebi ke na moment oyo tozoleka na mboka na biso Congo ezoleka na crise moko oyo ezali vraiment crise moko ezali très difficile pona koyeba ko s'en sortir nango. Mais pona ko s'en sortir nango Nzambe kande akoki kosala ke loboko na ye ekita pe esalama. Toza na matanga bino nyonso tu boyebi opposant na biso na mboka Congo papa Tshisekedi auti kokufa auti kotika biso e bino mo bozolanda ba image na mboka Congo ndenge ezosalama mena ngongo oyo bato baza na matanga eza na groupe ya basase mususu batelemi pona kobeta bato masasi pona kotia désordre pona koboma, c'est-à-dire que toza ya kokonzama toza na kimia te na mboka na biso toza na diaspora me bandeko baza ko vivre kuna sur place baza ko nyoko ma vraiment. Alors ndenge moko pe lekaki makambo na bana na Israël na bamboka musu pe balekaki nango biso pe lolenge moko yango naza ko sala appel na mama nyonso na mwasi nyonso oyo yebi ke ozalaka na fardeau ozalaka na souci ozalaka na émotion na fardeau passe na motema pona bandeko mususu luka mato kene na kweba ko bondela requête nanga ya liboso to ke ko bondela bino, c'est-à-dire que Nzambe akende ko ressusciter na mboka na biso Congo bato bako telema pona libération ya Congo bato bako telema bako beta maboko na mesa pona libération ya Congo. Nzambe atelemisa génération ya sika génération oyo bako bunda pona libération na bango po mboka ezala libre toke ko bondela. Alléluia. Éternel Père de gloire Nzambe na bomoy na eko telema lokola une femme pena bandeko basi nyonso oyo bakolanda na kati na intercession oyo tozana bango elongo ko bondela lokola ba intercesseuse tobimi lokola basi oyo tolingi tosala intercession kolela kosenga mawa grâce na yo bakokita na mboka Nzambe yango na tokena no kopambola yo tokeko netola yo tokeko sanzola yo na adoration oyo toti kolanda Nzambe toyebi ke sa yo toko kosala eloko moko te
na makasi na biso tokoki kosala eloko moko te na maloba na biso tokoki kosala eloko moko te meme liloba na yo elobi nzambe ke soki yo bateli te babateli nyonso bakosala mosala pamba soki yo kengeli te bakengeli nyonso bakokengela bakosala mosala pamba ya solo mokengeli ya solo ezali yo mobateli ya solo ezali yo yango tozokende kopambola o nzambe tozali kokende konetola yo tozali kokende kokumisa yo paske oza nzambe oyo ozalaka na contrôle ozwaka contrôle ya makambo nyonso topamboli yo na Sentinelle TV topamboli yo na nzela intercession oyo bamama nyonso mutu nyonso oyo tozala kati na intercession oyo yawe totomboli mingongo na biso tolingi biso tokita nzambe yo zwa esika yo mata na barekete oyo nyonso tokoloba na esika oyo mata na adoration mata nzambe na bomo oh tokumiso éternel topamboli yo nzambe na bomo na Sentinelle TV topamboli yo po ete yo ozali mokonzi ozali seigneur ozali le seigneur des seigneurs oza kozwa contrôle na makambo nyonso kumama na yo netolama na yo paske oza nzambe azozwa contrôle na bamboka nyonso aza kozwa contrôle na bavi na biso nzambe aza kozwa contrôle na bafoyer na bana na basituation nyonso toza nango mama tombola mongongo bien aimé tombola mongongo kende kotalisa nzambe ke aza monene aza nde ye nde azwaka contrôle kende kotalisa bolingo na ye kende kotalisa ye ke aza nzambe ke sa ye eloko moko koki kosalama te élevons nos voix tombola mingongo na biso. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Nzambe. Papa kumama na yo. Yahweh netola mana yo. Yahweh sanzola mana yo. Ozali mokengeli. Ozali libanga na talo. Ozali liziba na bomo. Nzambe telemisaki basi mususu na mboka na Israël. Babi maba plereze. Pona kolela. Biso pe na ngongo yo. Vendredi alelo. Na intercession oyo. Mwasi nyonso azwani na kwa nyonso. Oya kolanda video oyo. Kozala spectateur te. Mais kota na intercession, kota na kobondela, kota na kokumisa nzambe, e nzambe akoyeba komimonisa. Hallelujah. Oh Jésus. Topamboli éternel, parce que oza fidèle, fidélité na yo, na ba vi na biso, fidélité na yo. Namboka Congo, fidélité na yo, na bana na biso, fidélité na yo, namboka diaspora, fidélité na yo, malgré lilobano elobi, ke loko moko koko komate, sans que yo permette, atako diable akoya pona koba kobundisa, mais yo somba kamakambo, on récupéra kamakambo, oh Nzambe, toebe ke yo zo récupérer makambo nyonso, oyo so le kalamboka na biso Congo, na ba vie ya bana na yo, na nyonso na ba situation nyonso, kolo yo récupéra kayango, parce que olobi que victoire ezalaka toujours na ngambo na yo nano tomona échec ete kouta na ngambo na yo olobi ba oya yo ba kozala mitu kasi mikila te o Yahweh to pamboli kombo na yo to netoli kombo na yo parce que oza fidèle nzambe oza kozwa contrôle nzambe oyo nzambe na makoki nzambe oyo ya Sentinelle TV nzambe oyo oza kosala ya kokamo ya minene na pamboli nzambe na bomo elongo na bandeko nyonso otozali kobondela otozali ko intercéder. Alléluia. Bien-aimé, ndeko nanga place ozwami tobima ba intercesseur pe ba intercesseuse toke konzwa mokumba ya mboka Congo bandeko baza kokufa lokola basoso bandeko baza kobeta bango masasi lokola banyama biso toke koyebisa nzambe wana peuple oyo congolais azali peuple nzambe aponaki azali peuple oyo nzambe abengaki po ete asalela ye mais peuple oyo apesi nzambe mo Congo Bible même ezali kolobela biso eke bana na Israël nzambe alobelaki bango bina lakisi bino ba miracle na lakisi bino bikamwa ndenge nyonso me bozo kanga kaka mitema na bino biso toko koyebisa nzambe na ba circonstance mboka na biso zoleka nango bana na nzambe pe bazoleka nango nzambe akende ko simba mitema na bango bazongela nzambe bayebele bakangami na bakisi bayebele bakangami na kindumba na masanga na ba poison koboma bazali koboma na lolenge nyonso biso toyebi ba poison to toyebi ba mbelite nzambe wana kende kokita na kati na bavi ya moko na moko kutana na bango azongisa bango na kati na liloba na ye prions l'Éternel. Oh Yesu nzambe toye ko intercéder nkolo na ngai liloba no elobi olobela ki pe bana na Israël eko lakisaki bango bikamwa lolenge nyonso me bakanga ikaka mitema na bango na mboka Congo pe ya osoki tozo vivre ba réalité oyo ebele mitema na bango ezali banda na yo ezala basali na yo bazongi sima baoyo bandimela ki yo bazongi sima kolo na ngai badome
domaine nyonso, total domaine économique, domaine politique, domaine religieuse, domaine nyonso nzambe, bakoti na binzambi nzambe, bakoti batiki yo, kolo bapesi mitema na bango, na bisimba simba, yango na ngongo la ba circonstance tozoleka nango na Congo, na baliwa na makambo nyonso zokomela biso na Congo, kende ko simba baoya yo, kende ko simba mitema baoya yo, ozongisa bango na bonzambe, ozongisa bango na liloba na yo, poete yo lobi, soki peuple oyo, azali ko banga yo, azali ko salela yo, atelemi, atomboli mongongo na ye pe abondeli nkolo yo koyoka pe okosala. Yango nzambe biso na diaspora, tozolela pona peuple oyo, peuple oyo komi égaré, peuple oyo lingi susu koyoka yo te, peuple oyo bazokufa lokola banyama lokola basoso, po ete bazali kokwa na yo te, po ete bazali komipesa na yo te. Nzambe na bacirconstance tozoleka nango, na moment difficile o Congo ezoleka nango, kende kokutana na bango, bazongela yo, bazongela yo, basi mibali, bazongela yo, na politique, bazongela yo, na ba église, bazongela yo, bo basili bakisi, na milie ba musicien, talisa bango nzambe, ki oza nzambe. Hallelujah. Talisa bango koza nzambe, talisa bango koza nzambe, eko bongwani te, ke likolo na se, yondo keli yango, likolo na se, yondo salaki, yondo kelaki moto, oh nzambe, me moto aboyi, koto sayo, apesi yo mokongo, yango tozolela, nangongo yo, mawana we kita na Congo, mawana we kita na Congo, tous les 4 coins ya Congo, na nord, na sud, na est, yawe telemisa, telemisa bao bazongi sima, telemisa basali na yo, telemisa nzambe na bomoi. Oh zali nzambe, papa na bomoi, sembola loboko na yo, mama senga loboko na nzambe kita na mboka Congo, loboko na nzambe kita tous les 4 coins ya Congo, nzamba zwa contrôle nango, nzamba zongi sa peuple na ye, nzamba zongi sa basali yo bakweisami, nzamba zongi sa bana na yo bakweisami, po ete ba Congolais tozo bonde la mingi, memi makolo na biso eza libanda, lokolo moko na kati lokolo moko libanda, o nzamba lobi ke soki ba o baza kotamble na kobanga ye, ya solo makolo nyonso nguye pa na ye, babeli komone ye akosala. Hallelujah, prions. Oh Jésus, Yahweh tosengi mawa, mawa na yo nzambe, mawa na yo na mitema, na ba nyonso bazali egari, na ba nyonso tu bapesi, o nkolo, yo lobi esika ya matanga, ezali esika ya malamu esengeli biso tokende, pona koyoka, nkolo, na tango matange komelaka moko na moko, nde moko na moko asalaka meditation na vi na ye, nkolo, likambo ekweli biso na Congo, oyo to perde, opoza, oyo asalaki mosala ya mboka Congo, situation oyo nzambe, tika ete o telemisa, bato bazongela yo, pe telemisa génération, oyo bakotelema pona kolibere mboka, o nzambe, ozali nzambe na bomoi, bien-aimé, aza nzambe na bomoi. Yoka, tokoki kotanga awa na Zacharie, Zacharie chapitre 3, verset 6, yoka Bible ezolobela biso, nzambe za koloba, l'ange de l'éternel fit Josué cette déclaration, ainsi bolimisanga muke parce que nazo mona vraiment bien te, moi les lumières penza eza malamu te, l'ange de l'éternel fit adresser cette déclaration, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes bokoli misanga bokoko tanga ngo nyonso tout parce que lumière penza ezalité totangi yango na Josué chapitre 3 verset 6 totangi yango na se ezali ba déclaration on nzambe alobelaki mosai na ye Josué biso pe na intercession oyo eloko biso na lingi na loba to bondela pona basai na nzambe bazongi sima, c'est-à-dire basai na nzambe na ba circonstance na ba réalité oyo Congo ezoleka nango tozala basai na nzambe sengeli ba telema baloba emo, basala ba parole à déclaration pour la libération ya mboka, pour la peuple congolais, mais
basali wana baza ya kolala, basali wana bazongi sima, basali wana diable azongi sima bango sima, alali bango pongi, occupation oyo eza koboma eza ko détruit, eza koboma bango, ezongi bango sima. Mengana ototelema tolela pona basali wana. Alléluia. Éternel mon Dieu mon roi, Nzambe yo lobela ki Josué, opesa ki Josué déclaration oyo, Nzambe na bomo, yango biso pe toye ko bondela na ngonga oyo, Nzambe kende ko telemisa basali na yo, kende ko telemisa basali na yo, na ngonga oyo Congo ezoleka na ba tribulation, na ngonga oyo peuple na yo ezoleka na ba tribulation, tikete yo telemisa basali, oyo bakoko telema lokola ba Josué, oyo bakosala ba prière ya déclaration pour la mboka, pour la peuple a koufi ebele, peuple a leli ebele, mama bonde la prions, alléluia, Zamba ressuscité, Zamba telemisa ba David, Zamba telemisa ba Josué, Zamba telemisa ba Sali, oyo ba kobima lokola ba Eli, oyo ba boka ki défi, na die de balle, na ngongo tozo kende nango, Zambe telemisa ba Sali na yo, na diaspora, na wapi, na Afrique, na Europe, ba ko telema, pour na ko arrêter 20 oyo ya tribulation, oyo telemi pour être eba ko assassiner ba Congolais, et détruire ba Congolais, bazala na kimia te, o ngongo eza ngonga na biso ya libération, ngongo eza ngonga na biso ya libération, tobeleli yo Nzambe na bomo, tobeleli yo Nzambe na bomo, tobeleli yo Nzambe na bomo, telemisa basali na yo, telemisa basali yo bakwesami, telemisa basali yo bakwesami, lokola ba Josué Nzambe na bomo, oyo bako continuer, ale moto yo talobaki yango Nzambe, Congo ezali ya yo, Congo ezali ya yo, Congo ezali ya yo, tozali peuple yo poni biso, Nzambe telema moto na makasi, telemisa ba serviteur, telemisa ba servante, oyo bako ganga, oyo bako loba, pour être peuple nous à la libérer, tobeleli yo Nzambe na bomo, tobeleli yo, wana tozoko bondela, toko bosa na te ko bondela lisusu, na 2017 pona ba faye na biso, pona bana na biso, pona ba situation na biso, problème ni nango etelemeli yo, obstacle ni nango etelemeli yo, tozo kende skoyo kende ko kwesa obstacle nyonso ezoko telemela yo, to bandaki janvier to koti na février, eza na ba résistance yo moni ke ezoko telemela yo, ozo meka ko beta ba porte ezo fungwa te, kende ko yebisa Nzambe, Nzamba kwesa ba obstacle, oyo etelemi liboso na yo, na foyer na yo na bana na yo, Nzambe pe telema akwesa ba obstacle nyonso, oyo etelemeli biso pona libération ya mboka na biso. Prions l'Éternel, alléluia. Nzambe na bomo, Yahweh na yeko bonde elongo na ba mama, kita, oyo ba kolongo na ba obstacle nyonso, oyo etelemeli biso, to bandaki janvier, to koti na février, yaka kolongola, ba obstacle nyonso, oyo etelemeli biso ya moko na moko, na foyer, na fiançailles, na mabala, na bana, oyo baza koyoka te mitu mabanga, mabala ebele komi na esika ekabwana, mabala ebele komi na ba difficulté, oyo baza koluka, oyo ebele baza libanda bazoluka bakota na kati, oyo pe baza na kati bazoluka kobima. Oh Nzambe, kita, oyo bako sembola loboko na yo, to intercéder, to sengi mawa na yo, na ba baza koleka na ba tribulation, oyo bazali koleka na ba problème, Yahweh kita, na Sentinelle TV, ba vivre loboko na yo, ba baza malade, ba baza na ba problème, ba mbongo na bango eza bloqué, ba business na bango eza bloqué, baza ko s'en sortir te ndenge ni bako ko sala, ba oyo ba mbongo na bango ekangami na ba nyongo, Yahweh kito e bako débloquer, nkolo blocage nyonso etelemeli biso na mboka Congo, oyo elingi te biso to avancer, que peuple nous ala libre, Yahweh kita oyo bako longola, blocage oyo, au nom puissant de Jésus, zwa contrôle, longola blocage, oyo ezali kwa péché, bana na Congo, babima, na boumbu oyo kangami kati na bango, boumbu ya nzala, boumbu ya kindumba, boumbu ya pasi, ya ba poison, ya bambeli, oyo biso toyebi yango te, Yahweh, tobeleli yo Éternel Dieu, ozali juste, to sengi justice na yo, mama senga justice na Nzambe, senga justice na Nzambe na mboka Congo, to sengi justice na yo Yesu Masia. Oh Yahweh, bien-aimé bondela, senga Nzambe, tozala besoin ya justice na ye na mboka Congo, pote tozala libre, tozala besoin ya liberté, tabiso tozala ba diaspora awa, toza ko vivre, toza libre, oza ko tambola, police azo garder yo, aza ko protéger, mais pas na biso na Congo eza bongo te, et pas na biso na Congo ekomi ko boma, ekomi ko détruit, yango ngana yo, tokende ko bondela, to senga justice, tozala besoin ya justice na mboka Congo. Alléluia. Oh Jésus, tozala besoin ya justice.
Tous en a besoin de justice. Tous en a besoin de justice. Tous en a besoin de justice. Alléluia. Oh Jésus. Tokokoma. Tokokoma. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Tous en a besoin de justice. Namboka na biso Congo. Alléluia. Yesu zala liboso. Namboka na biso. Peuple azokufa. Lokola soso. Yesu zwa contrôle. Tosengi justice na yo. Nzambe. Justice na yo. Alléluia. 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 Senga justice na Nzambe. Nzambe alobelaki Josué na Malachi chapitre 3 verset 6 à 8. Alléluia. Nzambe atelemisa basali lokola Josué oyo bakosala déclaration bako protéger peuple congolais. Alléluia. Jésus. Alléluia. Elongo na Yesu tokokoma. Yesu azala liboso na biso. Alléluia. Alléluia. Elongo na Yesu tokokoma. Mama ndima yango. Na libala na yo kokoma. Na fiançailles na yo kobala ndima. Na mboka Congo. Tozana ba promesse ya Nzambe. Na mboka Congo. Tozana ba promesse Nzambe aloba. Alléluia. Complot nyonso esalami mpona biso. Nzambe ayeba koanéanti yango. Nzambe atelemisa ba jeune oyo bako se révolter. Bako détruire ba oyo baza koya mpona koboma peuple. Nzambe apesa makasi na peuple congolais. Atelemisa ba David oyo bakobunda bitumba oyo. Toyebeke Papa Tshisekedi akufi. Mais atiki génération oyo po ekoyo kozake yende empêchaki biso ke tokwa kotelema te. Mais génération oyo ekotelema lisusu makasi koleka ye mpo na libération ya biso. Nzambe atelemisa ba jeune oyo bakosala balasi oyo bakotelema bango bakoyela biso na minduki bango bakotia ba pétrole. Bakotia ba pétrole na milangi. Na ba milangi batie ba pétrole bilamba kobwakela binemi na biso bakoya mpona koyeba kobundisa biso. Nzambe atelemisa ba jeune ba étudiant po ngongo eza ngoma ya biso na libération. Banguna na ngambo na bango bazomela ba champagne. Me toza na kati ya bitumba. Nzambe aza kobunda na ngambo na biso. Tokokoma elongo na Nzambe. Ba jeune na biso na mboka Congo. Tobondela mpona bango bazwa ba initiative mpona kokonfonde banguna nyonso baza kodétruire peuple. Batia ba pétrole na milangi batie milamba babwakeli bango na kati ya mituka. Nzambe abunda na bango elongo. Apesa bango makasi wana ya David ya mabanga. Babunda mpona kolibere mboka na biso. Barwande tozomona bango tomona bango lisusu te. Bakende. Alléluia. Tokomi presque na suka. Congo eza ya Yesu. Pasi oyo tozomona ezolakisa tokende na libération ya mboka na biso. Ebele baza na poto bakangami mwaye bakita mboka eza te. Ebele baza na bamakambo bakokokende kosala ba business mwaye bakita eza te po ete mboka eza na kimia te. Me biso tozobondela Nzambe na bomoi. Azwa contrôle. Apesa makasi na bao baza na kati na mboka na tous les quatre coins na nord na sud. Na Mbandaka, na Équateur, na Bazaï, na Wapi, tous les quatre coins, nord, sud, est, ouest ya Congo, batelema mpona kolibere Congo. Tokomi presque na suka na intention na biso. Mama soki intention esili yo continue yango. Kobondela mpona vie na yo, kobondela mpona Congo, ko intercéder kolela mawa na Nzambe.
atelemisa basai na ye babungi nzela batombola mingongo lokola ba Josué lokola ba David lokola ba Eli na défi oyo epesameli biso po ete tolonga. Merci mingi mpona bino nyonso oyo boza kolanda, surtout mingi bamama tozala bafemme pleureuse oyo toza kolela tolongwa na kinduma